Journal Onzambatala Kanaba Angelou na yeo eratakate charge aba congolais. Journal télévisé Ngala facile, journal kaka moko etikala et puis ça kabino ba information ya solo avec impact na idéologie yango e bandi mbote na bino nyonso bofandi liboso ya ba poste télévisé na bino pona kolanda journal télévisé on Ngala facile boyebi que chaque dimanche to ça kabino nde rétrospective il y a quelques éléments oyo to la saki bino au courant de la semaine yemoko les poumons de la presse Gilles Boulembi asimi présentation akobeta yango dada kaka ndenge bo mesana na ye Tolek. Comme chaque dimanche, Nazali Lissousouana pour nous représenter Bino, journal rétro en lingala facile, il y a l'élo 24 août 2014, Mbotena Bino, Naba Ono Sotubazui, occasion à Konadabiso, Awana ville province ya Kinshasa, na République démocratique du Congo, na Afrique, dans le monde entier. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Journal rétro en lingala facile, Yango Ebandi, Nakobete Yango Dada, avec impact, na idéologie. Lundi, to la kisa ki bino ndenge la police et kanga ki bato oyo ba pepaka dal na quartier Yolo na commune ya Kalamu pe botala ki lisusu ndenge insécurité komi makasi mikolo oyo na quartier Mokali. Tambola na mokili amona makambo awa tozali na veni Bambelota na quartier Yolo ezo na commune ya Kalamu sur Kimwenza na butu ya samedi potoko ma dimanche bondi melangai ke lopango bozali komona awa tozali na numéro 7 batu o bavandaka awa bafongoli faux sceptique na bango ipareteti le tondaki na ndenge ya kosakana te kasi bapepi yango na butu wana population ya kote yo bakomaki indisposé makasi po solo elekaki moyen ya kopema même na butu ezalaki te na tongo tango etani boye bakei ko benga la police ekitaki wana pona ko intervenir na kaoyo ndenge bozali komona bapepaki boye kolo lopango esa sombaki kayas na bazelo po atonga faux sceptique yango ya kitoko kasi pasi pe mawa la police ekumbaki bango muki na tongo toyo kuta ba réaction ba nyena tinane ba biso toyebige musala ba nyo basala ngo na mbula basala ngo na tango ya belanga te bo koza ko indisposer batu boye na tongo batu bala mukaraba muna ranye nato senga mana l'état force de charge na bango et ça biso passe mingi comment on va tinel boye ça passe na butu to lali te vers 3h du matin to mona kaka boum donc ça solo o ça ba malade mo mbati donc to solo ba typhoïde yango wana malade mo bimba yango wana ba pesa biso tala oyo penda tozali koyebisa mingi na bakonzi ya quartier na mokonzi ya commune ya Kalamu. Est-ce que pour na ka oyo esengeli kaka mokonzi ya ville nde a frappé to nini pour comportement oyo ezali ya mabe ya kofongola faux sceptique na yo tala population ndenge combien disposé na kosakana te surtout que solo oyo ko komemela bango ba maladi oyo bango moko ba yebite ko dépenser mbongo ebele boye penza c'est que bien te ingata en tout cas trop bien ngalo c'est Dallas on mo so ma ka bu vous a bien na commune ya Kimanteke na district ya Tiangu bondi melanga ek insécurité eza kuna ba côté yo pardon ata bolukeli yango kombo ekomona na tepo population ba komne komona makambu na bango epa ya ben civique butu eleki ben civique moko bayaki na cabine oyo pona koyiba kobuka donc bapiye biloko nyonso ezalaki na kati ya kabine batiki ata moko te papa Shabani abimaki po asala intervention na kobima na ye bapapa machete na liboko na kingo pe bakata litoyi epesi
passe pe mawana sans motala ndenge batongi 24 épingles mobimba et bongo sika bazotraitele kaka likolo ya baba oyo po esika ya malonga kotraite ezate za sentinelle na école mo quelque part na coin ya hôpital ba benga qui est parce que ba kuluna ba kotela ki bango et puis ayaki ko sala défense ba kati pe litoi ba kati kingo kota kingo et en plus ba ko kate sur le boko awa côté ya phalange ba kati nyonso awa na tie 24 né et puis awa na tie 48 né na simamutu donc azana problème ya saignement kuluna koloba te sikoyo kimia ezate papa bakuluna bana mibalo kaka basaka aso bakomi na katikati butu bakomi kokale batu te bajipe kota batatongo poko ngana se bapapi papa bato bakomi si mbisi bango musala bango yango wana biso bafiki kuto bimakalisi ute na pokwa kaka wana na Kimbantseke tellement population bamoni ke ben civique baleki insécurité leki bango moko bako jeune garçon yememie tina liwa po anyokola bango na ndenge ya kosakana te tobanza ke oyo akeli felo en direct kasi tokosenga la population bon se faire justice te soki bokangi moyibi bo memaka ye na maboko ya la police de façon que la police asala musala nango c'est comme si insécurité nyonso ezalaka na bakomino eza awa na ville province ya Kinshasa eyaka nde kolala awa na commune ya Kimbantseke bakonzi ya la police bolamuka tolobi bapapi papa bato bakomi si mbisi. Organisation non gouvernementale MFA epesaki bongo ba visa d'études na ba étudiant pona kokende kotanga bongo na Canada lisusu constat ya ba télé de couture pour kala mingi te rentrée scolaire sélection ya mardi yango wana eyineki mabe mokolo ya jeudi 14 août 2014 awa na espace Congo Loisir na commune ya Gombe pona Asbel Monde francophone association MFA na mokuse oyo ekumbamaka na président Yves Swal l'incomparable a organisé ki mobangi na 4e conférence annuelle na thème oyo étudier à l'étranger est un projet nyonso lekaki kitoko avec un partenaire idéologie po yemoko président Yves Swal atango azaki maloba pona ko expliquer batu thème ya conférence wana alobelaki boye MFA ezali ambassade te kasi ezali organisation moko basali pona koede mutu nyonso akende na processus pona kozwa visa na ye pe kokende na mikili ya poto na ndenge moko ya malamu lokola na bamboka oyo Canada, Chine, Ukraine, Maroc, Angleterre na États-Unis avec un pacte na idéologie boyeba ke batu bayaki wana ebele ya kosakana te pona koyoka message oyo pe komona na oyo ezalaki kolobama sima nango balekaki na remise ya ba visa avec un pacte na idéologie ndenge bino moko bozali komona mutu na mutu azwaki visa na ye parmi batu oyo balandaki processus o MFA ezali komema bango pe esuki kaka wana te bayaki kocontinue na ba projection ya ba image pona batu oyo si bazwa esi bakenda kotanga na mboka mikili pona koedifier batu pe ba comprendre oyo nini MFA ezali kosala cérémonie oyo ezalaki agrémenté na Sir Lor Mbongo na miziki ya kitoko pe ya nzambe na suka ya masolo yemoko le président Yves Swal l'incomparable alobaki boyi bino moko bomoni ba image mona botika ba résultat eloba ezande ba résultat na biso ndesenga ke batu baya ebele batu ba contacter biso ebele à cause ya ba résultat na biso ba bazana ba études ba étudiants balingi ba kende kotanga na mboka ya Canada, États-Unis, Maroc, Inde, Tunisie, Londres, Australie ba douter na service à MFAT baloreya ope bazwaki ba visa babakisaki boyi na otiko recevoir visa na ya 5 ans na Canada. Donc na invité na tozongo lelo na zo paso na tala nguna kasaki elo ezate na fonga na moni visa Canada 5 ans na invité bat botanga na bapale ndeni ba réagir 5 ans na Canada na invité ndeni na bokoma esengo eza makasi mingi alobeza te ba image yango mozo prouver botala tozo ba visa na episode d'étude ya 4 ans pour na Canada et puis kotanga na mboka mndele ko vendre na mboka mndele za rêve pour na mutu nyonso mais grâce à ONG MFA na nzambe na biso nyonso ekomi faisable ya boyena nezala te awa na RDC po avec MFA et le ngona président na yango Yves Swal balobi ke ekosuka awa te match eza ko continuer toujours eokani
na misapi po bana ya classe bazonga classe avec impact pe idéologie nzokande caméra lingala facile o emesana kokita na terrain ekitaki na batelier de couture pona kotala ndenge nini ba couturier bazotonga ba uniforme ya bana bondi melanga fwe ba couturier bazolela po baboti bazoya susa batusi ya uniforme te école nyonso koma kosala commerce ya koteka ba uniforme lokola awa mama oyo na tata oyo bazotambutsa kutu batusi ya uniforme ya pembe na ya bleu nani ya kosombela bango totuni ba couturier yokani balilisi lokole na atelier ba uniforme ezokota te parce que ekomi na baécole bakomoteka ba uniforme bama biso banda tobanzi rentrée scolaire si tokomi na ekomi ni bana bazonga classe non ata uniforme maokota bata école nde bakoma okase biso bakoma bileka bato batuma école na nini batuma uniforme na école ezalaka te lete kwasala biso likambo batele kauti tala yande toza rentrée scolaire en tout cas toza pa na difficulté biso baparent bambongo ekomi mpasi surtout ke bana bazotanga na école oyo bazojuge ke bana basomba ba uniforme eloko wana mpenza en tout cas fo baprefe bapromoteur po bayokani na biso baparent po prix bazoejuge na école ezoleka ebele sikoyo bato mpe bazotekela biso batisi na bauniversité bazoteka moins cher par rapport ya bango en tout cas montant eleki baresponsable ya baekole pardon boyokelaka mpe babotima wa bino moko mpe boza baparent soki nyonso ekomi kosuka kaka epa na bino bongo bacommerce ya bato mosusu ekufa nde kokamwa oyo mpenza gouvernement kota masolo. Depuis mardi 19 août 2014, Planète Terre est au vivre na crédit, c'est-à-dire que tous pays mananyongo, tout le bel qui sous importance, y a ba forêt, y a bassin, y a Congo, sélection, y a mercredi, Yangwan. Actualité. En 8 mois, nous avons épuisé l'intégralité des ressources que la Terre peut normalement produire en un an. Bandeko babolingo ntangwango epesama kina bandeko ya ONG Global Footprint Network elongo na réseau moko ya association oyo emesana ko surveiller empreinte énergétique ya bato awa na mokili oyo. Banoko boye baka déjà ke ndenge liboye budget écologique ya mvula mobimba oyo ezali ko sunga biso po tope makamalamu awa na le monde entier et c'est cela qui nango déjà selon les scientifiques. Conséquence, tout le monde va continuer à paiement. Noko eza lokola boye. Bafuta kayo 300 000 francs congolais na fin du mois. Sikoyo na loyenge o dépenser mbongo ngo nyonso avant les 15 ya sanza mosusu. Oko vivre ndenge nini na mikolo mosusu wana etikali kokamwa. Donc pona bino boyebake ndenge toza boye tokomi na problème ya paiement ya deux fois te likolo ya étouffement. Selon ONG Oyo, nyonso ezali kaka likolo ya tendance na surconsommation Oyo et comment partout na la planète Oyo esika plus de 86% ya population mondiale ezali ko vivre na kati ba pays Oyo et c'est la plus que Oyo ba écosystème na bango et koki ko renouveler. Noko soki kaka ba le monde entier elandi modèle américain boyebake et ko senga 4 planètes Terre pour être subvenir na besoin na biso. Kutu étude moko ya sika australienne na pe allemande elagisi ke kolia 1 kilo ya nyama ya ngombe oyo uti Brésil lokola ebimisaka 335 kilo ya CO2 ezali lokola moto atamboli na distance ya 1600 km na voiture. Voilà pourquoi awa penza to pesi bato ya église liloba ya prophète kon des raisons parce que ba monaka loin banda kala ndenge ba bwakisaka na bango kolia misuni. ONG oyo lobi ke empreinte écologique mondiale ekoleka na 200% ya biocapacité ya mabele oyo avant 2050 pour na koloba pole ke elingo lobaka aboye planète na biso oyo ekokoka lisusu kokokisa ba besoin ya babitant na yango te parce que eye mabe ete ya bino erango yango e mutu amibatelaka. Banoko likambo ya bato bakoti nyongo ya pema ndenge bandaki mokolo ya mercredi 20 août 2014 etindi biso to betela bino masolo ya importance ya ba forêt ya bassin du Congo. Boyebake bazamba ya bassin du Congo ezali na importance moko ya makasi na oyo etali protection ya climat parce que ezali na plus de 172 millions ya hectares pe ezali ko constituer le deuxième
plus grand massif et forêt tropicale le monde entier sima ya zamba amazonienne et pourtant zamba ngo ya Amazon et si ezwa lisungi ya communauté internationale pona ko batelama na yango banoko moto abungisa moninga rumba te parce que bazamba ya bassin du Congo et bomba fond moko ya monene oyo etonda na richesse ebele pe na biodiversité unique en son genre kutu soki ezali essentiel na oyo etali lobiko ya ba espèce lokola bagoril tope babonobo ezapeli susu na importance moko ya makasi koleka pour la population ya ba République démocratique du Congo estimation basala ezali ke 40 millions de Congolais ba dépendra kaka na ba ressources na yango. Voilà pourquoi na cadre mona loin boy baké ba cause majeure ya érosion ya biodiversité pe ya déforestation, c'est-à-dire ya ko kata banzete na RDC ezali avant tout que population yango moko nde mutu e bandaka ko bebisa zamba likula misala bilanga oyo basalaka mingi ya kotumbaka zamba ya ko kata banzete pona kosala makala braconnage et paille pe exploitation artisanale pe industrielle non contrôlée. Voilà pourquoi communauté internationale et sengeli lelo ko se mobiliser pona ko favoriser reboisement pe biso ba congolais et sengeli to tika ba je ya ko kataka banzete pamba pe na loyenge pona yango awa peneto ko senga na gouvernement na biso congolais ke etelema pe e bunda na niveau international pour être tozwa ka financement oyo et ko permettre biso ko batela ka ba forêt na biso climatiseur naturel oyo nzamba pesa biso pona intérêt ya humanité mobimba parce que mité ba tunyo sa mokili eza na RDC angaye makolobi maboko makolenga toujours to continue journal rétro oyo na communiqué de presse. Monsieur Franck Mvunzu Makumba, auteur, il y a un nouveau plan comptable décimal, il y a Banque Centrale, il y a Congo, P guide sectoriel, il y a Banque Commerciale, P coopérative. Affirmation confirmée dans le jugement sous RC 87 834 P89 512 il y a tribunal, il y a grande instance, il y a Kinshasa Gombe respectivement, il y a le 9 mars P le 19 novembre 2005. L'Issoussou va arrêter à justice sous le RCA 23 914 il y a le 2 juin 2006. PRCA 28 194, il y a le 7 juin 2012, P certificat à nos pourvoirs, il y a cassation numéro 317, il y a le 14 mai 2013, tous rendus en faveur na yé. Pour nous informer nos opinions, tant nationale qu'internationale, que depuis le 5 juin 2006, utilisation à plan comptable wana ils ont frappé d'opposition judiciaire. Azali Lissoussou qu'on rappelait na Banque Centrale ya Congo, azabongo ko utiliser plan comptable décimal illégalement peine à violation, il y a ordonnance, loi numéro 86-033, il y a le 4 avril 1986, où ils ont corrigé le droit d'auteur et le droit vasé awa dans la République démocratique du Congo. Pour nous, utilisation de œuvre d'esprit sans accord préalable, il y a auteur. Elles ont constitué acte de contrefaçon punissable dans arrêté 150 F 150 G P 180 à code de procédure pénale livre 2. À bon entendeur, salut Franck Mvunzu Makumba. Bakable dénudé et autres dérangés population ya quartier Kimbangu na commune ya Kalamu, évolution ya Misala ya Pont Bokassa, Joli Mulumba a visité Kibaloko, ya journal télévisé en lingala facile, sélection ya jeudi Yangoan. Awa na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu, bondimela ngai ke courant na bango ezalaka nango bien. Mais ma câble nde modèle eza dénudé, pardon, il faut que lukele yango kombo, surtout que vous les ozonga bakala mingi te e kosala nde ba dégâts ndenge na ndenge soki etikali kaka boye. Botala bana mike ndenge bazobeta bale kaka pembeni ya bakable o eza dénudé, o vraiment danger eza musika te pona bango population baleli. Ouais, Singapour, nous sommes salama awa, cuivre salama awa, câble salama awa. Donc pour ça la mission nous allons remonter, il y a un colomo on a 50 de ça mina, on doit ça la volonté, il y a ça la mission. Pour ça on normal mais tu comprends tous ces phénomènes, on doit abandonner ba câble au botozo va péter sur bon on donc les alama bien sûr que souvent moi souci na ba moi ba mettre un peu ko changer ba blon na ba pour tout ça abonner na ba tout ça bon to futa mon na biso normal tout ça la nyoso ba senga tout ça bana miti ba sakana ka wata mo mbule beta do
poser ma dégâts ma casse. SNEL, à ma connaissance, c'est la société déficitité comme la société commerciale parce que tout le monde est abonné. Tout ce qu'on demande au gouvernement, ou va privatiser Yango, mais ce que l'État a gardé monopole, alors il faut répondre à la tente à client et à client. Hein? Donc c'est tout ce qu'on demande. Tala bakonzi ya Société nationale d'électricité boya na lombango pona kosunga population ya baveni bolafa mokoto na makanza po bafutaka bafartir na bango bien bozela te likama ekoma po boya kobongisa tango yango yo boya deja kobongisa tolobi. Qui a dit que Pombo Kassa oyo misala kokende tina suka te boyeba ke ndenge zona misala zonga avec un pacte na idéologie botala tabino moko awa ici babwaki déjà ba moelo ya minene de façon que niveau mata potango bako dame yango nzele vanda kitoko pe goudron elanda likolo kasi misala telme leki makasi tala ndeko oyo lokola asalaki musala makasi tala esika ya kolala dodo maya kosakana te awa na kati ya tinel kasi esengo ezali na population surtout na bato batekaka mituka basepeli makasi pona nzela oyo soki esili bango bakoteka mituka malamu pe nzela ekozala kitoko na bamama balonaka bandunda pembeni basepeli pe makasi babike poussière ekosila epuis nzela oyo ekozala propre boyeba pe ke ndenge basali bango pont oyo na nzela oyo ndenge eza kosalama kitoko baniateli bango bakanivo ya mibimba ya minene de façon que soki mvula ebeti mai eleka na mobimba mbala moko tina ba rivière kitoko na la plaisir mingi tala biso te ka mituka na sendwa ba client bakotaka fute po nzela ekufa mais nazosepela mingi ndenge président de république azosala nzela oyo donc toza na plaisir mingi olingi nzela ebonga po biso mpe mosala ezala mpe bien donc bacoordination te po lokola basali boye basali na baterase ya na limite bacoordination na mpo ndenge amati pombo epese esengo ezali mpona ndenge mbula ebandaki kobeta liboso ndenge mpo ezalaki na se mingi biloko na biso mpe bandaki kobeba lokola bamatisi pont mai ekobanda oleka malamu apres basali bacarniveau mai pende ekobanda okende malamu biloko na biso mpe ekozala kitoko mingi tala longonyelo bakonzi na mosala kitoko bazali kosala ya kosala ke pont ya bokasa oyo esila po mituka esirkile kitoko na niveau oyo bamatiela yango esali malamu mingi po ezali pe kosala beauté ya ville province ya Kinshasa boye nde ezalaka seke bien ingeta Joli Mulumba Mujinga mwana poto ya solo auti na mabele ya Bruxelles a visité journal télévision Ngala Facilité .0 bonzi melanga que mokolo ya lelo aki ko visiter 8 élèves le journal le plus suivi avec un partenaire idéologie na kokoma na ye ayamama ki na gogo yongolo o azali bongo RCA Ngala Facile akotaki na plateau miracle boka lokoli na sepela mingi bonde na ye en visite na mboka na bi na visiter pe studio na bino na Lingala Facile balobaka o ezo se passer na journée ezo le balikama mboka donc ndenga pe na ye na bi bon likama mboka pe eza pona biso nyonso na diaspora muta za jugement na ye mais les cambo la vérité, il faut donner ma vérité, ce s'est passé et non juger les gens. Tout est sur terrain, total la ce s'est passé, peut qu'on investir, peut qu'on ça la paix. Tala, boye bake joli mulumba zali bongo présidente ya ONG Aide-toi et le ciel t'aidera. Ndenga eko visiter Lingala Facile boy. Po sangola ngo kuna na ba Belgique modèle Panzana pardon, mutu akoboya zate. En tout cas Lingala Facile. Yes. Bakangi ba faussaire ya ba visa tiyomoko ya régie des eaux et toboka ki na avenue de la Liberté na commune ya Masina bota la sélection à vendredi. Bota la ye bien. Tango mosusu oyebi eto azali ndeko na bino kombo na ye Ntimba Mantsaka André bakwei na ena ba passeport ya ba nationalité ebele na biloko mosusu. Oyo penza suka na expert faussaire ya ndenge ya kosakana te aza na tete ya bandi na ye ba complice na ye bango oyo moko komo na ye Kombe Lubangi Guy Verlin na mosusu komo na ye Mongwi Mazo Eugène bango bapesaka ba visa nyonso ya RDC
bakoma na bango pe ko coopérer na ba ambassade mususu ya mokili pe lisusu filière na bango ekenda tina poto kokamwa na ndenge ya kosakala te ezali bango na ndako na ye na quartier 4 na rue Mangembo na commune Njili Kiesko oyo afandisa état-major na ndako na ye na ndenge ya defoite oyo véritable caverne pe suka na laboratoire na ndenge ya defoite ndenge kaka baloba 99 jours ya muyibi pe 1 jour ya kokangama faussaire oyo andimi ba memba na ye na ndenge ya defoite juste ça bilo nanga caché mususu ya niveau ya ambassade na beta na niveau ba passeport yemo ko ebindenge asele la Congo epona ko déterminer pena ba caché obeta ezate mais presque ba caché zana oyo sengi na demande mutu wana oya kosenga yango na beta mati yaki sota eda ndenge a lakisa kinga bo ayeba itezo ba liboso maele zalaka sima ma iseso pani leta oyo baka ndenge akosala soka kolimbisa soka kotumba tumbi nazali kama osala te comme esalami boye espérance ma rendissage tala ebele bakanisaka ke na RDC leta eza te pe bakoki na bango kobuka mibeko ndongo bango balingi bomoni ndenge bafaussaire oyo basuki justice esala mosala na yango kitoko ete ya bino eokani ayeba te zo ba liboso maele ezalaka sima espérance ma rendissage botalango bien eza nango je dote kasi tiyo ya régie des ondes toboki awa na masina sans fil na avenue Liberté bondimela ngai ke mayo ezobimawa modèle ezobebisa ba avenue pardon il faut kolukela yango kombo botala avenue abattoir ebongo avenue Ndelo sukisa na avenue Kuyala okokanisa mvula nde ebeti nzoka nde mayo ezobima na tiyo ya régie des eaux ezobebisa nzela boye esika ya kotia lokolo eza te population ya ndinga bazolela makasi na bakonza régie des eaux po baya kobambela bango tiyo bakote misusu mai ebimaka te kasi oyo eza nde perte matiyo ko yasala ta inane etoboka mettre fort pour le badinisa ngo na se bakanya ngo lobi mais là le susu etoboki côté des activités commerciales to travailler neni fora ko kango na ba mapango comme ozo ba problème na ba mire parce que nini mai ndenge komi ko fanda nde tozabo tolembi tolingi bata résidus tozoloba nde tozoloba te tane bazopesa biso pasi tozofuta baparti me bazokoka kozwa responsabilité na bango te toyebi te so tosala nini ya solo bakonzi ya régie des eaux soki bobeti tu awa na avenue Liberté na commune na Masina ekozala malamu yana kobamba tiyo ya régie des eaux oyo de façon ke baavenue ebonga ekoma kitoko population bavivre na kimia oyo tolobaki te ya solo. Samedi, Rachidine Tima na Fanny Bababaswe basalaki mariage civil na religieux. Page magazine Bokolanda yango et bongo rubrique ya image du jour ezanga po nani yango azwa zero. Nani yango alobaki ke bango kaka nde bakobanda kobalisaka bana na bango kasi yete banoko webake samedi 16 août 2014. Maison communale ya Gombe et yambaki couple Rachidine Tima na Fanny Bababaswe pour na masolo ya mariage civil de façon que base la mobimba liboso à l'état congolais. Awa bozo ndenge bourgmestre ya commune ya Gombe Doli Makambo azali ko la cérémonie ya mariage civil ango na présence ya ba parents avec yemoko les bienheureux honorables Zachary Bababaswe na Pointe ba membres des deux familles ba témoin libala pe ya batondre na ndenge. Sima ya koyoka ba conseil ndenge bakoki kovanda kamalamu na libala pe ya koyebisa bango ba droit oyo mwasi pe mobali azalaka nango selon mibeko ya leta e komaki nde tango ya kolatisana ba alliance ba marié ba pesana baiser esengo Gombe ningani noko na kata komona loin couple elikaki na signature ya livre d'or suivi na ba parents na bango pe na ba parents encore que les paroles s'envolent les écrits restent. Si ma ba photo souvenir na komimana bango ya kokamwa ezalaki ndenge Rachidine Tima le nouveau marié à kota na kati ya voiture Pontiac pe asimba volant yemoko avec moi sine Fanny Bababaswe na Pointe pona kokenda ko changer bilamba na kanto tela kisasa
bozwa bino moko ndenge bato bazali kokamwa pe kobetela bango maboko nzela nano ezala te sima ya kochange bilamba mbala moko shita sima destination cathédrale Notre-Dame na commune Lingwala mpona mariage religieux awa na présence ba famille ya bami ba connaissance pe ba continuer na ndenge abe bagaza Oswald asimaki mateya mpona kosenga na marié ke bati ande nzambe liboso ya makambo na bango nyonso awa pe bozozo tango balegaki liboso mpona kolobana tour à tour maloba ya bolingo pe konatisa na pe alliance avec un partenaire idéologie lokola le baiser mémorable ne tombera jamais allez bozo yango di nyonso legaki kitoko pe na esengo soirée à réjouissance comme raté et comme banoko awa na grand hôtel à Kisasa autour ya piscine et yindaki mabe parce que tout monde qui présence il y a ba parents ya ba mariés il y a membres ya famille il y a ba honorable député ba ministre pe bato ya ndenge na ndenge avec décor moko paradisiaque na pointe Ndoule et bandaki avec l'artiste du moment Fali Ipoupadi Caprio la merveille fierté à la République démocratique du Congo na pointe ya groupe naye au grand complet abandaki na nzembo ya rumba pe anchenaki na titre oyo ezo sala penza paga ya defote mikolo na kini original kutu ayembelaki pe ba marié chamoko banoko sikoyo bozwa tango ba marié bakotaki grand hôtel eningana ezalaki terrible sima ya kufungula piste na champ oyo de Souza noko ya fani babasu ayembelaki bango ekumaki nde tour ya remise ba cadeau na ba enveloppe ezalaki somo tomona na cadeau ya diamant en live sikoyo bozwa ndenge nini mama tala mwana la reine de Mutuashi na pointe orchestre na ye dynastie Mutuashi asopaki essence na kati ya moto pona ko provoquer incendie ya esengo nani akovanda lisusu na kiti noko tout le monde akotaki na piste pona ko lakisa de quoi il est capable na masolo ya kokata danse Mutuashi original ne tombera jamais et indaki mabe lokola Ampere Limba pe azalaki na pointe ba yuda du Congo bazalaki wana tout fait tout flamme pe DJ Waterloo ndi asimbaki masolo ti na batongo na esengo wana ya komona réussite ya masolo mariage oyo kitoko boyo kandinga quelques invités balelisaki lokole seul cadeau bina badora biso to pesa ya yango donc le roi bato belé plazo bala lelo yango fait to banda pas honorable Zakari baba se vient na biso balisi mwana eza mwana mwasi ezala mwana mobali ezali esengo pe tosengi na honorable mosusu babalisa pe tokokontinue kobalisa bana po te libota ya Congo ezala un pays fort noko awa bozozwa honorable Zakari baba baswe papa ya Fanny les bien-aimés ya soirée tango amataki na podium pona kozoma loba na tina kopesa merci ebele na moto nyonso ozalaki na kati ya fête kutu na kati ya kolakisa ke kobalisa mwana mwasi ezalaka lipa batia manteka te na kati bozwa ndenge honorable Zakari baba baswe député sans frontières et opérationnel abinaki Mutuashi avec un impact na idéologie et bon grande boye bomoni Kini, c'est le paradis dit. Na cadre ya soki moninga azui sepela yango esali ke noko yo liboso na bino asekati na mino ya suka parce que akoti kini c'est le paradis po aya kozwa kintu dinaye e bongo ya boye soki bakutani kaka na mwana mwasi yango Est-ce Journal rétro Lingala facile, il y a dimanche 24 août 2014 et comme on a souka, merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Ce qui vous s'appelle Nango, vous pouvez ça merci na Decris Antoué Castino Las de la chorale, merci na Mikonjoli Papa na Mikla, merci na Gogo Yongolo, merci na Josué Osomba, merci na Nathan Siata. Page Rose, bon anniversaire na artiste musicien Kolo Makambo, bon anniversaire na Yope Lisusu, merci. Na Moulani Monene, ya journal rétro Lingala facile, oyo, arataka yango jamais comme on a eu, Silamite, Matondele, Maman na Josmith, ye, azanga ka journal télévisé,
en lingala facile te bosengeli koyeba que directeur général ya Direct TV pe coordonnateur ya journal télévision en lingala facile honorable Zakari Bababaswe abengisi personnel nyonso tu ya JTLF ezala awa lundi 25 août 2014 na 8h30 pour la communication moko très importante. Kaka lundi à lobby Bokolanda Gilles Ngandola mwana ya mongala ya solo ye akozala awa po apesa bino ba information mususu ngai na bino rendez-vous na mikolo ezali koya pona sala plaisir na ya bobo bondembe somi aba mango na panzani soki otali lingala facile te ezali passe pe mawa bo comprendre que ya lelo comme na suka mingi ya kolobeza te topesi bino kaka merci ndenge bozalaki wana mpona kolanda lingala facile na bino oyo bolela oyo bolova oyo bolingaka na motema bomba charge ya bakongole nde yango oyo journal télévisé en lingala facile ndenge tolobaka yesu plus lingala facile etegala goût nga facile umela kaka kitoko a moins te elenge a moins te go a moins te kidji nga mpona lelo